maman. Oui, bonjour, la marraine. Ziana zong sa volume pour na dimna ki muke pour na koka. Bonjour ma belle. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour maman. Nayambio. Et tant que Ozali seme ki ya Benita au contacta kinga. Yango na linga ki makambu yo koloba partout ba yoka yango. Mokili mobimba e yoka yango. Parce que makambo zolo ba eleki minene eleki capital. Yangwana na préféré makambu na yo leki sango devant public. Mokili mobimba e yoka e mona. Nini yozo linga webisa biso se présenter pe devant bato bazo landa biso. Tozo lando yaya. Bon, en fait, Bolimbisi, na ndenge na déranger ki yo, mais na benga ki yo parce que na moni ke yo nde mtozo ki dossier ya Benita. Je suis la nièce en fait, je suis la nièce. Oza nièce ya nani? Naza nièce ya tonton Guy, donc papa Guy sa oyo bazo salir na minito yo. Makasi. Oui. Papa ya bana ebele, papa oyo abokoli a aider bato ebele. La première des choses. Papa nsa nani, mobali ya nani? Papa Guy sa mobali oyo, soi-disant ya Benita. Nazo lobango bien, soi-disant ya Benita oyo ya ayeko salir. Ayeko salir un grand médecin. Oui. Oyo tozo respecter famille mobimba. Oui. Kama naza na musala, nazo ninga na couper court. Ouais, kende na ba makambo ya kilo. Tozalaka na matanga. Na kati ya matanga wana bobo sala te ke yebisa bato Benita. Yaya ya Benita babali epa neve ya tonton Guy. Yaya ya Benita babali epa tonton epa neve ya tonton Guy. Na kati ya matanga wana Zela nanu na toke malembe ma chérie. Olobi grande sœur ya Benita. Grande sœur babali epa neve. Donc grande sœur ya Benita babala ye epa ya neve ya papa Guy papa nsa. Neve ya papa Guy sa. Oui. Na kati ya matanga papa Guy azo sekisa bato bolukela nga pe mwasiti. Wana na Kisasa. Wana papa Guy ayaki na Kisasa. Oui. Après tango alobi bongo Benita azalaki wana ayoki. Apo azoluka mobali azala na poto mais c'est en plus. Tango kokita siko papa Guy ayekokita Benita se pointé. Baye bisinga ozoluka mobali ozoluka mwasi. Ozoluka mwasi ngai oyo ti. Abi ah bon? Famille ya Benita batelemi balobi yo koki jamais kobala na famille yo parce que déjà yaya na bali neve ya papa Guy sa koma yo ya kokota batelemela ki Benita libala Benita papa Guy adraga ete papa Guy abanda koluka mwasi ye asepointaki loba mwa makasi ma chérie bato bazo réclamer son est-ce que bozo yoka te hein bozo yoka te hein boko melanga bozo yoka pardon ma chérie loba bato bayo loba yaya problème ya mwana mwasi wana pour couper court aye kobalana na mama papa Guy bapeselaki ye mbongo libala wapi alakisa biso mais ya mama tatu mwana wana abandi faire salir papa Guy sikoyo te tokenda ye na poto na nsima ya papa Guy ok bakendaki papa Guy akendaki mpo bamonana a imposé papa Guy vite fait tobalana kaka tokende na ambassade tosala boye papa Guy asalango akenda kozwa témoin moko boye kutuko ayebaki même pas ke eza makambo ya mabala donc tolobaki libala wana basalango bango mibale basali libala wana alakisa biso ndenge famille efanda donc famille ata moko etikala koya te mama famille batelemelaki ke ya kokaki kobala te parce que tant papa Guy abando luka mwasi abando sala blague na kati ya matanga abolukelanga mpe mwasi mais c'est pas possible zela mwa muke pardon ma chérie toke mwa muke malembe donc ezalaki boye so na bina comprendre pour na faire comprendre bato papa Guy l'air ayaki matanga na Kisasa na kati ya matanga papa Guy bazosala ba blague alobi lokola na sina komi célibataire bolukelanga mwasi na bala bazoseka na koseka wana sikoyo Benita pa zalaki na matanga wana
po ezaki matanga pe à s'intéresser aye azwi numéro ya papa Ntsa. bakomi siko ntango papa gi poto bakomi kobengana. Allô? Allô? Oh là 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 là, pardon ma maman na sali rere. Bon partager vidéo, bon partager. Bon partager. Bon na maman. Problème ya Benita aye ko balana na papa gi no. Te lobana nous l'air papa Ntsa zongi poto. Bakomi kobengana na Benita ti. Bakomi kobengana na Benita. Ko kita papa gi ayaki ko kita na Kishasa kita ki siko po bakende ko solola bien na Benita. Akendela ki teke ake ko bala Benita akendela makambo na ye na ko kutana. Tango ba ko kutana na ye, tango ba ko kutana na ya Benita wana. Basala makambo na bango na cachette. Bazongi bakei ndenge Benita eko ya poto. Mama ko ma Benita komi poto Benita banji munoko. Ba cœur s'il vous plaît, ba cœur. Abandi ko salir mama. Ya tonton qui abimaki mama mokonzi ti. Abimi mama mokonzi. Siko ya sali barando na ye na internet. Bato oya bandi ko sala na bango rando na internet bazo photo ya tonton na ba chango na media. Bakomi ko finga. Wana nanu Benita l'air aye siko bandi ba guerre na ye na TikTok. Wana ye sika na poto. Abandi ko fingisa mobali oyo ya balaki na Kishasa oyo abengisi na poto oyo ya ye na ye aho. Biso to telemela chango to calmer situation wana eleki. Mama, mobali azokende kosala musala na butu. Yo zotikala ozosala kitumba na kati ya ndako ya libala. To telemela ngo. Combien de fois? 3, si je ne me trompe pas, 3 ou 2 fois. Benita wana aza au courant ayebi combien de fois to bato ya famille ya papa gi ba. Balobi expliquer malembe po bato ba yoka bien. Expliquer malembe. Mama, na ndenge nazala musala po na gagner pétant. Loba ma chérie, kosa bango ka kozana wese ka. Sikoyo na minute oyo mobala bengisi mama la marina tozokala makambo ba fabrigaz awa ba ye poto ba ina bato bamoni clair ba kimiti sikoyo ya zolo bake avanda na mobali 3 ans azomona pasi mobali wana vandi awa nana futela ke monga Dubai nana futela mbonga kende na ngo billet ya Kishasa nani Baker s'il vous plaît, Baker, baso Baker ezate na okata vidéo. Baker s'il vous plaît, Baker. 1200 € chaque fin du mois. Quand on y a hier à Kanisaki, akokuta bomengo, akuti ke makambo nyonso eza déjà carré. Soki mobala zo pesa yo 1200 mama, to yena poto mobala bengi yo zui kanda na ndenge na. Pourquoi ça la formation te? Banda ay poto. Ça fait 3 ans zo le bana. Pourquoi ça la formation te? Alinga lo bakay, ya tando s'occuper na tonton na ngate. Tonton na ngazara déjà motolière bloc ba africain pa pambate. Allez, quand elle est dans la cuisine, ceux qui ont formé ça, ils le connaissent. Peut-être qu'il ose dire à son frère qu'elle ne savait pas que mon oncle était malade. Mais attends, abandonne qu'elle est hospitalisée dans 5 cas. Et c'était pourquoi? Aïebaki. Et moi, je suis en colère. Pourquoi? Parce qu'Aïko est allé malade à tonton Nangana, mais un médecin. Est-ce que Benita Aïebaki que mobile a belle à maladie wana? Banda Kishasa. Ah bon? Donc banda Kishasa Benita yebaki ke mobile alandaka ba chignon, mobile azana ba prostate, azana maladie boy. Même mon oncle lui a dit, tu sais que moi je peux pas te donner des enfants. Si tu veux, tu peux partir. Ah, on va attendre. Donc ayebisa ke depuis Kishasa ke bako bota te. Allô? Ayebaki. A dit non, non, c'est pas mon problème. Peut-être tu vas t'en sortir. Tu comprends? Tu comprends? Alors, tu peux t'en sortir. Maman, comment se fait-il que cette femme-là, mais à chaque fois que tu parles, on enregistré. Grand frère, on enregistré. Pourquoi sa famille est contre Makamazo Sala? Benita Bundumba na yo ya kobilisa ba photo oyo. Benita sabalaki avant papa Gia. Sabalaki photo ezo eza lango. Est-ce que pourquoi il parle pas de ça?
Est-ce que Benita abalaki nani? Abalaki mobali oyo ya Londres. Oyo ya Londres tala photo nazo tindela oyo yango. Tindela nga photo siko po biso twaka na besoin ba preuve. Biso nga na lukaka ba preuve po boye na kondima te. Tindela nga photo po na yeba so Benita abalaka na Kisasa. Tindeli oyo yango na sina tindela ki. D'accord, c'est un atal. Bino nyonso boza ba témoin bo partager vidéo tozolanda. Belle sœur alobi ke Benita abalaki na Kisasa. Nazo kende na ba photo. Pourquoi kendaki te? Po mobali wana prometaki namoni photo yango oyo. Photo yango oyo. Belle sœur atindi photo oyo. Belle sœur atindi photo oyo. Sikoyo photo oyo tindi zela mwa muke pardon mama. Koke mbangu te. Photo oyo otindi oyo. Est-ce que photo oyo ezali mobali oyo abali Benita? Allô? Oui, maman. Photo oyo tindi. Landanga na ma chérie tokene malembe. Po epa la marraine ezalaka vérité sur vérité. Nga na tambola na lokuta te. Photo oyo tindi otindelinga. Allô? Ezali photo ya Benita na mobali ya Londres. Si. Tala ngo bia zoom la ngo bato. Nazo zumango na tala. Oui. Na zoomé. Ezali photo ya Benita na mobali ya Londres. Oui, maman. Siko ye mobali ya Londres. Abalaki ye déjà na Kisasa avant papa nsa. Oui. Siko apremeta ye potote. Amemi na potote. Zela pardon ma chérie. Donc bakendeki lisusu mairie na niveau ya Congo. Mama, photo yango wana eza na Kinshasa, eza na potote. Seke na Kisasa bakoki pe ko balisa 2 personnes et bako balisa mutu moko na mairie 2 fois. Elamba wana mwana mwasi wana alati. Kala elamba wana eza biloko ya Kinshasa, eza modala ya Kinshasa, eza makambo na bango na Kinshasa. Ah bon? Voilà pourquoi tango toyo koyoka ba makambo nyonso wana famille etelemela kisusu c'est quoi ça? Mwana mwasi wana yaki na projet ya kofanda na poto. Aye na poto. Mama, soki oye. Pourquoi aujourd'hui on la infidélité na kati ndako libala? Po oyo eza photo ya mairie. Pourquoi on la infidélité na kati ya ndako ya libala? Ya mobali oyo abali yo. Mobali wa memi yo na poto. Mama oyebi la marraine comment ba démarche à poto za passi. Zela toke malembe ma chérie. Zela toke malembe belle sœur. Na lobi boy. Ye abalanaki na mobali ya Londres avant. Maman, eza avant. C'est que tolobake mariage oya salina tonton na bino. Ezali mariage moko ba coopérer na monsieur le maire na niveau ya Congo. Maman, ngana ndimi teke kutu. Moi je n'ai jamais. Non, po ba papier kota na ambassade. Pardon ma chérie. Po ba papier kota na ambassade. Il faut un mariage moko. Ba signaki ba papier. Yango na lobby a coopéraki na monsieur le maire moko. Allez, ba signer ba papier pour écouter en ambassade. Bango wana pensa c'était tout était bien planifié na famille na bango. Tout était bien planifié na bato oyo bazalaki pour mwana wana abala tonton ki. Voilà. Mais eloko ngai na ekoloba awa la marina mwana wana tika ko salir tonton na ka. Pour porter plainte pour la publier maladie à tonton dans la public c'est un médecin. Oui, na lobaki ya maladie plainte na ngwe kozala mabe hein. Plainte na ngwe kozala chaud hein. Parce que y a des moutons à salir tonton na ngwe. Mais ma chérie na ningi na lobelo moko. Ndenge to sa l'émission bo nyons to zolo ba ça n'engage que vous. D'accord? D'accord, nyons to tolo ça n'engage que vous. Ba kombo ya batu toko bimisa ba maladie tokoloba. Nyons to tokoloba na émission ça n'engage que vous. D'accord, loba ma chérie. Le problème est que moi na wana tika kokosa azoloba na grand frère na yeke ayeko découvrir maladie mususu awa na poto. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Il savait que tonton Guy azalaki na insuffisance rénale, ayebaki azalaki na cancer, ayebaki azosala chimio, ayebaki yango bien.
Et puis, azaki ko accompagner tonton Guy na hôpital. Lelo abaloli likambo. Lelo abaloli likambo. Pona nini po likambo eyinde liye. Pona nini po tokangi ye na infidélité. A lancé nini moko boye qui est en train de dire ah omoni bana na yo ndenge bazo salir yo. Et tonton a osé parler mal à sa fille. C'est parce qu'à mon avis, qui a le vidéo, Benita Salité. Et quand on a envoyé ça, c'est là que l'homme était vraiment dépassé. Dépassé. Dans l'enregistrement, nous sommes sur les réseaux sociaux. Mobile a yébakité qu'à chaque fois qu'il y a solo là, moi si on a enregistré. Donc Mobali a yébakité que Mobali tangu Benita zo faire enregistrer ezaki na volonté ya papa Ntsate. Non. Donc ezaki contre volonté. Ah wana eza mabe na police. Wana na police eza inacceptable. Voilà pourquoi le fils de tonton Guy était fâché. Il a fait un live pour dire en plus on parle les choses de la famille, tu es en train de nous enregistrer et tu as balancé ça sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi tout ce temps-là? Et puis, ils ont enregistrement et si je ne me trompe pas, c'était janvier, début février. Pourquoi aller au balance maintenant? Pourquoi? Pardon, maman. Baker, s'il vous plaît, Baker. Oui, c'est mec qui n'a pas na Belgique. Maman, vous allez na Bruxelles, ton na Nani. Na Bruxelles. Pourquoi? Baker, s'il vous plaît, Baker. Vous devez chercher la paix. Cette femme devait dire que na salimbe ba boy. Ami kimela ta kokima. Mais non, là, elle fait un live pour demander pardon. Tu demandes pardon à qui? Aso c'est na pardon na na famille o ya salir. Sikoyo papa Guy. Décision na ye vraiment eza nini na niveau ya famille. Et tant que babouzo ba nyonso ezoleka na réseaux sociaux. Bandeko nyonso ya papa Guy, batelemi, balobaki on t'avait dit de ne pas épouser cette femme. On t'avait dit de ne pas se mettre avec cette femme. Décision maman, bon on a décision en famille mobiba bazui. Moyen na lopango siko ezate. Boko mona parce que biso to komo banga Benita zana tonton na kati ndako ko empoisonner pe. Akosa le pe mabe. Yango te to yebisa ali ali susu loko na ete. Siko ndenge za wana est-ce que police asi ayebi déjà niveau ya makambo yo? Maman, les gens na makambo mosusu, ils ont vraiment cuisine interne to kolo bangote. To kolo bangote parce que moi na wana ke musika, moi na wana salir tonton nga un médecin, mutu moko munene. Mutu o kutu bato bazo banga. Yo yeboy. Un homme qui sort la nuit pour aller travailler pour na koyela yo pour pesa mbongo. Azo foutre la maman na yo loyer na Kishasa. Papa qui a un anda pour Kishasa na loyer ya ndako wana ki pa mama ya Benita. Loyer wana ezo kende pa mama ya Benita. Est-ce que akoko lo bata bola mu kete pourquoi? Sikoyo makambu Benita zoloba. Siko na oloba Benita yebaki ke mobali na ye na niveau Congo aotika la kobota na yete ou bien apprendre onde na poto. Pour ce tolandi ba audio ya Benita, c'est comme si Benita apprendre ba makambu ebele na poto. C'est une sorcière. Aye bien très bien. Réponse ya Benita c'était que ah ndenge to kende poto on verra après traitement na yo parce que vraiment ngana zana besoin kaka ngana lingi yo ngana zana besoin ya teke to kende kapoto ngo peut-être ba sala traitement mais siko ye Benita ya lobi katikala rolala nan oncle na ngate non siko na tango nyonso na soko zoto na mutu et bongo matika siko esili n'importe quoi siko esili la randelen ya ngani ba tia ye penza makolo gauche droite ba panza ye. C'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. Et puis, le problème est qu'elle ose parler ça. Na grand frère naïe. Même, et l'on a la zoka, moi, ata sololi na grand sœur, na grand frère naïe. Pourquoi qu'on fait enregistrer en haut? Voilà. Et puis, tu as enregistrement à grand frère naïe. Un autre bien appelé grand frère naïe. Mais dans un endroit, c'est parce que vous êtes irresponsable. Vous voyez bien qu'on s'occupe de la bangote. Est-ce que regarde comment cette folle est là en train de détruire toute une nation?
Siko bino famille bo décider ndenge nini bino famille. Non, maman, famille et ma mikolo wasi bazu décision tozo zela. Tozo zela la marraine a cette décision zoami, je vais t'appeler, je te dis on a pris la décision. Ya honde na lubi, vomi ami kimela na yakete. Ami kimela kende. Ami kimela luka mboka mususu so ka kotika mukanda tika wa kesenga tazila hier. Parce que à détruire toute une famille, à diviser famille. Ya papa Guy a divisé en haut. Sikoyo bana ya papa Guy bazolo bani. C'est une sorcière. Mais la Marina, mets-toi à la place de ces enfants-là. Voir ton père qui est en train d'être publié partout, c'est un mauvais type, c'est un vieux. Pourquoi il est parti épouser une jeune fille? Pourquoi? Place de ses enfants. Dans ça la dingue. Mets-toi à la place là. Siko maloba nini yo kopesa na Benita so alandi vidéo oyo. Bobwaka ba cœur. Na lobi Benita ko ami kimela. Azo biloko na ye abima kende. Ami kimela. Parce que mon oncle déjà il n'est pas bien. Ami kimela déjà. Parce que ba biloko azo tia crise. Azo percer penza, azo tia penza. Tonton na pression. Attends. La Marina, oui, bien situation ça n'a pas d'abus. Donc il n'a retenu liloba moko lobby. Benita ami kimela déjà. Donc elle a qui si ouais ko salama e ko leka kilo. Non maman ami kimela parce que mais ouais bi ke ouais pesa mboka ya loi. C'est que bo kangisa yeto bo sala ndeni. Toza ceux qui ko kangisa. Biso na tonga to porter plainte pour du secret médical ya mobile a publié. Ozomona te toza mboka loi peti. Moi ça qui ba ke ko bala yo ko sala dipter na kati ndaka libala. Eza crime te. Eza pe makambo te. Ceux qui mona ke mobile azo satisfaire to biba kende. Pour atteindre l'état mboka loi wana, on va te dire quoi madame? Tu as fait un dipter na kati ndaka libala. N'est-ce pas? Papa qui a yebi pe loi. Ya ondo moni to fandi nyeto zo tala. Mais ba vidéo ya Benita ya mutakala tango e circulaki. Papa nsa amona askala ko mona ngote. Amona kango na note. Amona kango na note. Amona kango na note. Tango Benita zo. Mais il paraît ye muto apesa e permission ya asala o ya lingi. C'est faux et archi faux. Maman, c'est faux et archi faux. La Marina, mets-toi un exemple. Hein? Je te donne un exemple bête. Nous allons papa na gatanda kwa ebiso abi chérie o monde na za boyi. Kende le banda. Est-ce que yo ko kende le banda mi filmer? Non. Ata ku tozo kele tam zo bata ma aye bakaka te po aza mobali oko e osale passe. Olobika na kendaka na ngate mena kuzo yebike okendaka. Voilà, merci. Ya wanda na lobi mono na lukute bele. Aza lukuta makasi. Omoni moto abatami. Bomo na ete kaza zoba. Aza très dangereux. Basa asakana na oncle na ngate. Ayete famille mingi, abokoli bana bitike, abokoli batembele. Moi je suis désolé azolo na landi ba cœur s'il vous plaît. Pardon ma chérie, kokatate. Pardon belle-sœur. Oya linga intervenir 07 49 07 encore 84 83. Belle-sœur nazo zongela yo. Luka era pause na zongela yo ata dans 20 minutes. Non maman, 20 minutes pour aller cause impossible parce que tozo pesa goûter. Mais na omeka tako bengo soko moni espace eza oyambinga. D'accord. Merci à tout à l'heure. Pas de souci. OK, merci. Bobwa kabake